elamu na mabota na bino bipai nyonso bozami pona kolanda Mag FM oyo ngai nazali na esengo makasi ya ko présenter bino yango. Tofungola magazine na biso pona koyebisa bino ke Monisco na nzela ya secrétaire na ye asengi na RDC na Rwanda boyokani ya makasi pona kimia ya Grand Lac Bolanda. Jusqu'à quand Rwanda kotika ko soutenir ba M23 pona ko attaquer République démocratique du Congo? Bande konangai yango esalaki ete ambassadeur Robert Wood azali représentant alternatif pona ba affaire politique spéciale a beta ki sete na etali instauration a paix na espace à Grand Lac et sengito simba ete kimia pona ezali ko dépendre na processus politique o ezali volonté politique pe na ba solution politique na tina na yango asengi ete RDCP Rwanda bakene na voie ya dialogue o wapi ekosenga ko engager na sima ya volonté ya Rwanda atika koniata ba effort ya kimia na RDC na nzela ya ba M23 pona ye stratégie régionale ya Nations Unies na kati ya ba pays ya Grand Lac eza moyen moko important oyo kosala ete instauration ya paix efanda na ndenge longo bani abakisaki lisusu bango bazali kosepela na lolenge kani envoyé spécial azali ko utiliser mission na ya bons office pona koluka kimia ya libela entre République démocratique du Congo na République ya Rwanda. Gouvernement congolais asilisi koko kisa posa ya ba médecin po grève na bango esila. Elvis Meti azongi na reportage. Ezalaka nde boye soki ba revendiquer esengi gouvernement aibana ko répondre na posa na bango. Gouvernement ya République démocratique du Congo à travers ministère ya santé publique, hygiène pe prévention a aménagé ki ba effort nyonso pona ko honorer maloba na ye na sima revendication ya ba médecin après quelques mois. Et Sengelito Simba ete gouvernement outi ko aligner plus de 2200 médecins na prime des risques. Wanezali motif ya satisfaction o est témoigné après alignement ya 2200 médecins na prime ya risque o ekobanda na mois ya octobre 2022 oyo. Pona yango Dr Jean-Jacques Mbungani azali ministre ya santé atalisi ete alignement o ezali ko concrétiser moko ya bangagement o ezwamaki na nzela ya ministère na ye na kombo ya gouvernement ya ba warrior o ezali kotalisa ke après ba atelier to ba travaux ya bibwa esali ete harmonisation en enveloppe salariale pe alignement ya ba prime de risque ya ba médecin pe ba infirmier to pe ba administratif o nyonso ba exerçaka na profession ya santé publique ba na kozwa yango ko banda le 6 pe le 10 octobre oyo. Et sengito simba ete ba démarche nyonso esalamaki penza kitoko o esika wapi secrétariat général ya santé publique pe prévention a transmetaki listing na ministère ya budget pour na faisabilité na yango boyende ezalaka soki peuple aleli gouvernement ayokaka fatie au béton. Route Manenga kuna na quartier Kanluka na commune ya Ngaliema ezali na état ya mabe makasi. Henriette Futila na commentaire. Oyo ezali na ngoli ziba ya mbisi te kasi ezali mai ya mvula tozali na route Maenga na commune ya Ngaliema plus précisément na entrée ya Kanluka. Nzela oyo ezali na eta moko ya mabe makasi bino moko botala. Mituka na ba moto ezali koleka na ba difficulté suite ya mabulu oyo esalema awa po soki kaka mvula emeki kobeta population ya secteur oyo bazalaka déranger po modèle ma etondaka pardon tellement entrée ezalaka kaka moko donc soki nzela oyo ebebi epesaka pasi po bazangaka moyen ya kobima kasi mikoleleki tomonaka misala ebandaka kosalema meti lelo suite ya malonga ezalaka te na micro na biso baloba kiboui nzela bazo sala misala na nusilité il paraît tozoyoka o ingénieur ba yibi mbongo o bentel ba yibi mbongo bango moko bakolo mbongo bayaka batelemaka po musalo eke ne libela soki tozo tika baye bazui ba ouvrier ba futa ma bien te est-ce que technicien ça na courage ko sala
bakonzi bango bafongola misu. Mais basi c'est musala, ceux qui basi c'est musala, ba pando le ka bien. Ce que t'as net bambole bandi. Nzela mabe, sozo kama mbula mukebeti ya mabe ya makasi. Musala ba banda ki bien mais ba aussi c'est musala te. Au juste freiner pour l'année. Nzela bola risque fort. Ba accident bani ba bo ko wana, boye za bien te. Bana ba loba bongisa ba ya ka te tisiko. Na bien surtout ça neni. Babimisi déjà mbongo musala sama musala etambola malembe. Esa makutu te to lobake musala esa ma penati. Donc mai awe tonda pena awe moni mai pesa ka retour tina ba mapango. Donc tant to moni chef de l'état ye awa to mona kango lokola donc Moïse ayo ko longola biso pena na boumbu. Po bo to awa to zaka sombule beti donc moye zate ba memanga batu ko longwa awa ti kuna 500 na mukongo. Muna comme a coûte 1000 francs so mai po mai tonda pena mataka pena. Donc c'est pas livre vraiment to sengi na ba konzi. Payo que la biso ma vraiment basa la biso musala vraiment basi c'est la biso musala. Toko senga kaka na bakonzi batala nanu likambu ya nzela oyo misala ya botongi ezonga po population na mituka bazwa moyen ya ko circuler malamu soki bobongisi ekosale loko te. Notion ya pardon ezalaka lisusu te epai ya bakino abolanda element oyo. Musicien moko aloba pardon ezali kozongisa bondeko esika mbeba esalemaki relation elingaki kokatana pona pardon ezongi lisusu. Kasi lelo notion ya pardon ebunga na mitu ya batu okomona mutu asali mabe me pona kosenga pardon eza problème. Voire même na nzela ozotambola na yo osentir ke mutu atuti yo otali epe akangi elongi abandi kokende toyebi te soki ba problème eleka na mitu ya batuto nini ezala pe na bandaku okomona yaya to leki asali muninga mabe papa to mama me pona kosenga pardon azokoka te. Ingi batu baotambola na nzela baza makambo ebele na mutu talaka misale zate pase leki azotambola ba makambo ebele na mutu ata tuti mutu boy azoyeba ne moya osenga pardon te po aza makambo ebele mamuso yebise papa tuti nga pe osenga pardon te a répondre au cas mabe po ebini ake nanu azoyeba no esika azobandela te ake oluka wapi ake oluka musala wapi akozwa no mbongo ndenge nini bana batika na ndaku mwasa tika na ndaku makambo ebele na mutu omoni eloko na ya pardon na bata oyo doke ekombo lekela na bato mususu parce que otamba même na nzela boyo moni mabe mutu azosala olie a reconnaître mabe azosala donc azo reconnaître ngo parce que mabe vraiment efulu ki mabe komi makasi. Bon normalement eloko na pardon ezo dépendre pe na ba famille. Eza famille par rapport na moto éducation azolanda na famille na ye. Soki ba parents na ye bazo conseiller bien bazo pesa ye conseiller bien. Donc éducation ya mwana ezozala bien ata libanda. Kocha se ne kolobelation qui a moni ke loko na sala eza mabe kocha se ekolobela ke asali mabe ok on reconnaître ke loko na sali mabe asengi pardon soki asala soki a moni ke eloko asali eza mabe. Même makomi ya nzambe ezoloba ke pardon ezali nguya oyo ekangolaka tozala na habitude ya kosenga pardon ba parents to lakisa bana kosenga pardon ekozala malamu pona éducation na bango ezala pe yo chef soki osali mabe epa ya mwana musala esengeli kosenga pardon po pardon etalaka agité rang social pété ezalaka nde réciproque boyoki. Baka niveau ya ville province ya Kinshasa ekoma na ngonde fulu Henriette Futila na commentaire. Likolo ya manki ya ba poubelle publique awa na ville province ya Kinshasa population bakomisa baka niveau ba poubelle nzoka nde ezaleli wana ezali malamu te conscience esengeli esala poka niveau ezakaka nzela moko ya kolekisa mai lokola mai alingaka obstacle te na nzela na ye yango tozali komona ba dégâts mingi ezali kosalema soki mvula ebeti mai ezozanga nzela ya koleka likolo ya ba matiti pe ba bouteille en plastique oyo efanda na kati ya baka niveau donc oyo pe ezali moko ya ba facteur oyo ezali kosala ke ba inondation esalemaka pamba pamba
okomona mutu aza na maison pembeni ya makadam soki akomboli akobwaka matiti to salite na ye kaka na terase o eza wana misusu pe auti na salite na ye na ndaku aye kobwaka yango kaka na terase. En tout cas kibomoto esala soki poubelle publique kote ofandi ezali te parcelle ezali na espace okoki kozwa pe ba déchets net ya ba légumes to fufu o etikalaki otimoli mwa libulu sima ya ndako to pe na coin ya lopango okundi yango po epolaka nango ba sachet pe okoki kotia yango moto eziki olie ya kobwaka na terase po tangu ba dégâts ezali kosalema biso nde tozali ba victime kasi bakondi te esengeli biso population tozwa part na biso ya responsabilité pe bakondi bazwa part na bango po mboka oyo etambola malamu boete. Population ya commune ya Kinsensu bazali na pasi ya mai makasi baleli epa ya bakonzi. Reportage. L'eau c'est la vie, bakulutu baloba kasi yango etikala kaka maloba ya pamba pona bana banga moyo tozalia wana Kinsensu bisika nini ba mama bakolela pasi ya mai pona bango mai ekoma lokola diama kasi na mboka mususu tala ndeti awa batondi ebele na babidon moto na moto akoluka azwa oya ye eteni po etakende kosala misala ya ndako lokola baninga mususu bazaka na bapompe na bandako kasi bango bakendaka nde na baforage to pe kosala ba distance milai pona koluka mai yango esali pasi pe balobi boye biso papa mai pasi toza na posa pe aboyela biso ba pompe penza mai pasi mai na biso na Kinsensu ekenda wapi toza na posa mai na biso ekomika bobima 4h 5h 3h toza olala na pompe biso na Kinsensu fa mai pasi papa mai pasi nde yango tozosenga pa mokonzi ya mboka tala va na Kinsensu awa biso ba mama mikolo bosi to lembi to memaka ba mai yango ba forage ka ya ba mungwa tozomela yango ka ndengwa na mabumu pasi pa cho dépenser ba 3000 francs 4000 francs donc bala msu ba komene ba 10 ba ebi pompité Kinsensu ya la mai te to vivaka na mai ya mungwa biso to ala mai ya osomba to ala mbongo osomba au pire te to zo api ezate po bamoni élection ekomi pene baya kokosa biso na kotia ba mai soki penza bana posa koya kosala mai na ndenge ke ya kobongisa mboka baye soki koya kokosa biso pona élection na bapolo na bango bameka koya te tosengi na bakonzi nyonso bakota likambo oyo po ete ezali normal te bamama oyo bakataka pongi na bango tongo nyonso pona kokende koluka mai na ntina kosalisa mabota na bango eyokani Yo mutu ozali komitungisama na bokono ya ndenge na ndenge solution ezwami pona ozwa lobiko kende mbangu na centre hospitalier Dominique Lecoeur bako traité ope maladi ne ko pakata Poland. Fini makambu ya kokende ko se faire soigner na ba centre ya simandaku oyo ezali koboma ba congolais mingi po mobange na hôpital oyo ezali na ba norme sengeli yangoyo. Centre hospitalier Dominique Lecoeur eye kosunga peuple congolais azwa soin ya malonga na ndenge esengeli mwana Congo. Centre hospitalier Dominique Lecoeur okokuta awa ba pareil ya malonga ya médecine moderne ya solo oyo ezali ko détecter maladi nyonso ebombani na nzoto ata ebombani na songe ya suki grâce ya ba pareil oyo maladi wana ekozala détecter. Awa bazali na laboratoire ya malonga kaka pona kosunga peuple congolais esengeli boyeba ke ba médecin oyo bazali ko traiter pe awa bazali ba médecin oyo batanga médecine na libanda ya mboka kasi baye ko pratiquer yango awa na République démocratique du Congo pona kosunga bandeko na bango bazwa soin ya malonga na ndenge esengeli na oyo etali prise en charge bomi tungisama te kokende libanda ya mboka na centre hospitalier Dominique Lecoeur prise en charge ezali assurée. Esengeli koyeba lisusu que centre hospitalier Dominique Lecoeur ezali na ba service locaux la chirurgie, maternité, radiologie,
kinésithérapie, échographie, endoscopie. Nyonso wana kaka po basunga peuple congolais ba patient na bango bazala bien traité. Na oyo etali cas d'urgence soki obeli na ndaku ozali na possibilité ya kokoma hôpitalité benga kaka ba numéro oyo po awa ba ambulance ezali bakoya kozwa yo tina ndaku pe babandi ko traité yo na kati ya mutuka ti bokokoma na hôpital. Makambwa boye okomona ngo bipai nini soki na centre hospitalier Dominique Lecoeur te. Otuningai centre hospitalier Dominique Lecoeur ezwami wapi? Boki Mambangu na quartier Joli Park avenue Ring numéro 4, plus précisément na commune ya Ngaliema. Bokende na bino bikenda kenda te na ba hôpital ya Simanda kupo la santé n'a pas de prix. Boyoki lolenge nini commerce ya manga esalemaka bolanda element oyo. Mikolo oyo soki otamboli na 24 commune ya Kinshasa okokuta manga presque na bakwen nyonso. Kasi boyebake manga misusu eutaka awa na wenze ya maba na commune ya Kimbantieke. Ba mama oyo bozali komona boye babengaka bango ba mama manevre po mosala na bango ezalaka nde ya kokende kosomba manga na zamba. Babimi nango awa pona kotekela batu oyo bautaka na ba différentes communes. Kasi ya pasi que nzela ya malonga ezalaka te awa moyen de transport eza pasi na ndenge ya defate. Ko banda na zamba ti obima il faut kozwa moto pona kofuta 7000 francs par bassin ya manga, kasi bango basombaka bassin ya manga na 5000 francs. Soko za na nzoto makasi okoki kokeno musika pe po awa penza eza kamwa musika kote ba mama o bazobuta na ba manga oyo. En tout cas eza musika. Meneti la mpanga penza kuna likolo bazoko kita nango koto. Wenze to yako teka dongo teka moka passe douleur. Ndeti bo banda 6h soki 5h to koma ki akoteka ezate. To fandi kana baba samanga tala. To somba na manzanza banenga. To soya na ngona ba moto etiki na ndako to memina mututi ana wenze. Etambola te bakilia bazate ponzeleza mabe. Mweba ya koto basomba manga ezate. Po manga bamemango ifo transport ezala. Tanga sombi manga na yako ligache na transport ememi etikuna. Bakonzi bosunga population ya commune ya Kimbantieke na quartier maba na kobongisela bango nzela po permettre bango basalaka ba navette na bango na ndenge esengeli. Po ba mama oyo bazali kolela koteka ya malonga ezali te bakilia bazokota te suite ya ete ya nzela. Soki bobongisi ekozala malamu po boye tanenge che tanenge sali. Kitoko te Avenue de la Gare ezali ya kobeba makasi reportage. Avenue de la Gare na quartier Kimwenza na commune ya Mongafula ekomi lisusu na eta moko ya mabeko leka suite ya bamvula ya makasi oyo ezali kobeta mikolo na ville province ya Kinshasa. Nzela oyo ebuka na bandakala bakonzi babeta kara population ye moko nde abundanaka na kobongisa yango na kotia basaki ya mabele na bapne po esunga bango ba circuler malamu. Kasi nyonso wana waya po soki kaka mvula emeki kobeta tellement mai eyaka na pression ya makasi basaki ekunda makanango nzoka nde nzela oyo ezali route secondaire oyo ememaka batu ti na Congo central. Biso ka nzela oyo ebebaka soka mbula ka bambula oyo biso ka nzela komo obeba tokopana pete soya nini. Papa, nzela oyo tonyoko amina ngo bandakala depuis 2007. Combien de budget bimina pona nzela oyo za route universitaire, banda campus, combien de couvées awa? Bibliothèque numéro 1 Afrique eza awa. Combien de mongo bimi pona nzela oyo mais ça la maraté. To suka wapi? Tala nzela ne ekomi. Eza nzela moko za ba route secondaire ko facilité banzela mususu ya minene pona embouteillage za raté. Mais ebongaka te tande to ni okoma oyo nyonso zomona eza ba jeune balobaka na quartier oyo ba voyou ba kuluna do baza ba mal répété mais pas na ngai na mona bango baza ba mal nécessaire nanu bazokisa te nanu bakena na ba niveau moko te mais soki ba problème ya grave net banzela oyo eza ne bango mutu baye batie maboko ngana tie ba moyen ya mukeo na nango nde yango moni ke to appliquer to sala awa
Bakonzi en tout cas bosunga population ya koto na kobongisela bango nzela, surtout que bazali en pleine capitale ya République démocratique du Congo. Soki bobongisi ekosala loko. Bawewa baleli tracasserie eleki makasi parce que ba policier na FARDC basangani pona kosala tracasserie kuna na Kinsensu. Reportage ya Torres Atibu. Tracasserie ya makasi ezali kosalema na commune ya Kinsenso, plus précisément na avenue de la Paix na coin ya Porte Rouge pona koleka nzela ya rai. Bawewa bazali kolela ndenge FARDC na la police basangani bakoma kosenga bango mbongo avant koleka. Soki oza na 1000 francs te okoleka te, soki oche mutu makasi bakangi yo moto kasi pona ko récupérer yango oko dépenser 100 000 to 80 000 francs. Tala ndeti oyo lokola aboyaki kofuta 1000 francs bakangi ye coin bazali kokende na ye bamati na moto pe bakende na ye na bureau. Kuna nde esika akoyoka ya ye bamonta po balibere ye pe na moto na ye. Bawewa bazali komituna banani nde mutu batindi ba Jean oyo pe mbongo oyo bazali kofutisa bango ezali kokende wapi. Boka ndenge bakomunikaki. Biso toza ba motard. Toyebi bien ke bakonzi ya mboka bayebisaki biso ke non biso nyonso fo tozala na ordre na mikanda ya moto. Tosomba ba plaque, tosomba ba casque, makamu nyonso tout toza nango. Mais problème ezopesa biso pasi tracasserie leki ya makasi. Ba biloko wana toza na mikanda nyonso complet. Mais kaka ba policier bazokanga biso ko escroquer biso ba mbongo ba mande ya ba $50 ba $20 chaque jour. Place auto nyoko makasi. Chaque jour to futaka 1000 francs mais 1000 francs to futa wana. To yibina no teke mbongo wana yekende wapi. Esala musala nini na mbongo na biso. Donc chaque jour, donc attends ba hôtel meti jusqu'à 18h. Mais to yibina no teke eza payage ou bien eza nini. De réalité eza que ba policier bazoyaka na ba FARDC bazoyaka kosenga biso ba 1000 francs awa. Mais musala basala to comprendre pété do. Est-ce que musala l'état tina bon basala yango wana to yango te. Donc là vraiment na habité bakonza mboko baté so likambo soki eza musala ba so musala bango te, c'est ça. Pendant une semaine to dépasser le gars 7000 francs. Pendant une semaine mbongo wana bazwa ngo pesa kenda mo to ebaka isaki. To nyoka mananjela o. So lele kena na mbongo te mo kondiselanga na ya boy bakangi o moto. Pour le misa moto ba 100 000 ba 150 000. Général Silvano Kasongo tinda nanu ba élément awa po balandela ba élément oyo bazali kocha trouble na kati ya secteur oyo po bawewa balembi makambo ezali kosalema awa ezali soni makasi pona basoda na biso ya mboka ezala FARDC tope la police makambu oyo esalemaka kaka na République démocratique du Congo. Pona nini boyeko kitoko te. Tokomi na suka ya Mag FM ya mokolo ya lelo bopesa merci mingi na équipe rédactionnelle oyo bazalaki wana pona kosala musala kitoko elongo na équipe ya technique na sima ya caméra tozalaki na Peta Francine nde mutu abendaki biso bilili kitoko makasi azalaki assisté epai ya Torres Atibu kaka po musala esalema kitoko makasi toloba lisusu nini. Eloba nango maître Maloua Billy Cléophas. Nul n'a le droit d'être heureux seul sur la terre. Boyoki, ngana bino tokutani mikolo ezali koya te.